Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Mais c'est que c'est une belle image, comme on allait en Naya Gabi, Mamemi Afioma, comme Sololi, moi, je classe, très bien. Classe, Barabongo. Belville, c'est autre chose à l'époque. Belville, c'est là. Atakala, tu vas t'assurer. C'est là, Moutakala. C'est la bande Lelo. Bon, Belville. Non, dans la génération, dans la génération, dans la génération, parce que na fréquenté un mingité. Vous savez, est-ce que le papa mon Dieu dans le théâtre? Attends mon colomoroti. Son parent tire ba bunda ba sani. C'est pareil moi et les pourquoi tire. Vos parents va privilégier naïe. Mais ceux on a faux parents. Ah. Oh, ne tinga boti ba na na mona tindi kakaye. Non, on ne faut pas tant école moko. Mais tu as étonné pour le but que inspiration n'est pas Baptiste. Et Nino. Yakoyemba te Nzembo. Nzembo ozonga pas Baptiste. Mais tout le monde peut conférer na yo, collègue na yo. Michel Bozo, ou pas les missions, habité au IBA œuvre naïe, habité comment on analyse, on les compare na TV. Dans lobby, on a dans ce sentiment. Mais tout ça dans ce sentiment, des habits aïe. L'habité aux preuve. Pour toi, il y a une mission dans la preuve déjà aïe. Mais les gens la TV, moi qui les. Et on a lobby, collègue na yelo on a TV ko wele les loko, et beta wap. Même on a salisi ko, et beta wap. Et je suis en contrat nini. Et obeta wapi. Ça veut dire ceux qui ont la bassesse, ont la mentalité, ont un manque antique. Non, on va dans la bongoté. Mais est-ce que vous avez une réaction vis-à-vis naïe personnellement? Vous avez une réaction naïe personnellement à contacter qui est déjà toi comme Elio que non et le cause on a pas dans la TV. Naï na jouer à musée. Comment qu'il est dit? Na jouer à musée. Na Christian Choga. Mais c'est Michel Azamasana. D'abord, la métier n'a pas d'âge. Ses frères, il y a théâtre, ça la théâtre, collègue, il y a théâtre. Tout a raté la télévision pour battre ça, Batouka, on est là pour le battre, pour l'équipe de la télévision pour battre ça, Èvre, on est né. À 8 ans, on s'est préparé. À Kenami Kili, à 8 ans, on s'est préparé. Parce que pendant l'action de la on s'est préparé, à l'équipe de la TV 5 Monde. Très bien. Au grand et belé, dans le théâtre à Congo, on les quartiers. Au tobe nga étudiant, bato batangi chiki kolega biso, misusu, batika la koleka te pour présenter théâtre dans biso à Congo. Mais on s'aleki na TV5 Monde et puis à lobby français. Batali yango. Tout le monde a été lié maboko. Très bien. Makolo bagé na bana na so mwana za riche yo. Ah? Makolo bagé na bana na so na boti mwana za riche yo. To mwana wa sa fierté na ngayo. Mais pourquoi pas er moko na ndenge ya ba parents? Na bibino bana na nyoso na tangisi bino. Ndenge moko. Tala ndeko na bino oyo ataki makamune sérieux. Très bien. Yango très bien. A commis place à Zali dans le bateke bolonga bien aleki bino. Non. Très bien. Non baby ça esprit ya bana nanga. Okota. Na kota division na bana nanga. Très bien. C'est-à-dire ngada manada ya makambu nanga et puis inspiration na joki yango epa ya Batista. Ngoyemba. Inspiration dans ya eloko na sali. Il y a des sentiments. Inspiration il y a besoin voix. Nakadetse boninga na yo kasi na bomoina nininga na salela kiyo olelonga na lekaka bango na kata chaona za bongo da bandia kwa bongo obelengo luna yo papa. Plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Bienvenue mesdames et messieurs, fidèles internautes, abonnés fidèles à Congo Liziba Télévision, Bosake Belé, partout dans le monde, il y a Orlando Bisso, tu es bon, tu as fait un commentaire pour m'appeler Nabino, merci encore une fois, parce que Bosake Belé, partout dans le monde, vous avez la meilleure fan, vraiment la meilleure fan, il y a Congo Liziba. Merci Nabino pour notre soutien, merci pour la remarque, merci pour la suggestion, surtout Bossala Ngai, votre humble serviteur, Diego Les Mignons, la nation, les Bosso, Nabino, sur le Moninga Bosso, qui m'a camoré le Bezali. Merci à mon équipe technique, on a mon Jonathan Darou de la caméra, pourquoi pas, les Ketchupa, na mobile à Pembe, Bambote Belé, de près ou de loin, na moni grand pote mère Jackie de Colonne, Bambote Belé Sikoza depuis Allemagne, pourquoi pas Coca Fils, Bambote Belé Sikozali, pourquoi pas c'est un grand merci aussi à Marshall Surveiller ça, les celles congolaises dans le restaurant à Dallas, à Yolo ils à Dallas, Bambote Belé là, on a vraiment monsieur au TV Moko, Bambote Belé, pourquoi pas c'est un grand merci grâce à Bassaoula, Bambote Belé Sikozali vraiment une mission au Mozindo, merci na eux aussi Cécilia Bonzenga depuis Dubaï, c'est ça pour ça Bakoli na eux Dubaï qui n'a
sans problème contacter Cécilia Bonzinga vraiment ma réunion sur Ezara Kitoko. Voilà, tous anaye président Christian Shoga, il va plutôt lobela makambo belé surtout sur ça na kinto en rejoindre parce que le bara bien, ça fait un moment à l'équipe de Congo les Zimbabwe tu éviter pourquoi mais c'est un honneur et Royambaye, ça a toujours un plaisir Royambaye, ce qui j'entends dans un même langage dans la vraiment plateau. Bonjour, bienvenue président. Bonjour Dieu vous le million. Bonjour à Batutu Baolandanga, bon dia, bon tardi, bon noit, na America. Hello, how are you? I'm fine and you? Tout ça, c'est-à-dire bonjour dans Kade Soulidi, 21e siècle, Ananikodia Story. Bonjour na Sephora Bialoussi, la Queen. Bonjour na Venara Bobo Richard Bokokoli. Bonjour. D'Abatutu Bazola Nangai, bonjour na Fatou Miracle, la vraie la patrona, Fatou Miracle, la folle la patrona Bazara. Nabi vrai, la patrona objectif. On est talika Nangai. C'est ma faux Bazara. Mais pourquoi pas? C'est-à-dire, bonjour na Fatou Miracle Lissousou, bonjour na Steve Bonongo, bonjour na Zina Koussou, bonjour na Batutu Obaola na surtout na Angola, CV Kiara. Titi Kabelo na Luanda wana na moni le boss Pablo Kini FCC Mobimba na pesi bino mbote FCC na moni Baudry Matadi Paulo dos Santos Ben Willy les Gabonais, c'est-à-dire la Batutu baola nanga na babobette da bobette du Tolé grâce Tolé famille Tolé Mobimba bwana nsuka bantole na pesi mbote belé na molobeli ya ba mama nyonso. Maman, tu m'as dit mais présence dans la carnet, hein? Vous avez la carnet au roi mission. Maman Guylaine Tolé, Madame Générale, Madame Guylaine Tolé, Gloria Tolé, c'est-à-dire, naza pendant la carnet, naza batu, ibele na ba solo na batu, yango moni. Nazara na batu nanga wana weza ki ernyo soso naza partout ba soutien na bango ezala. Donc quand na okena ngula boye grâce à bango nyonso ne babi ke lokola dans sa sentimeye photo que de siko angola pour okisa la clip ya meilleur clip. Voilà, on va parler à long et à large de cette émission pour la danse il y a sentiment to lobelongo mais président Nirikola ta pour na yo et représentateur le pour na yo. Merci. On va la solo faux à la propre. C'est-à-dire la propriété fait l'homme. C'est-à-dire pour nangai na lingana maambolata. Délire nangai ambo. Na lingana maambolata, na lingana za la propre na lingana za l'élégant. Ba ko situer tu usage mona mukie uza beaucoup. Voilà, c'est-à-dire voilà siko za siko nenzamba salela ngai na ba discipline nanga. C'est-à-dire nazona ba pesi na msusu na tambu ngamo ba bi mabaya nanga. Ozo ba cela veut dire que donc nzamba sala na bongo et puis na ba discipline naza nango. Na simba siba ba mafuta ba makasi te ozo mona c'est-à-dire na simba biloko raté. C'est-à-dire na doza ba makambe belé atana se ona santé. Voilà, on tient assez pour la santé. Mesdames et messieurs, fidèles internautes, vous êtes belés partout dans le monde. Il y a la biso. Bonjour, maman, sur le monde parce que Congo les Zibazarabino, maman et maman t'es belé. Voilà, président. Congo les Zibativi. Congo les Zibativi. Président, il y a toutes nos questions, mon corps. Tout le monde a encore rare les lots na scène. Mais comment nous avons toujours les colos? Je ne sais pas, ça dit à quoi? C'est parce que au salaire de travail, il m'aura bien, il y a les lots à augmente. Kota na habité. Déjà que Nassimba Kishiko. Naibina kwa ngate. Naibika que le seul Dieu pas l'icolo. Au tozala na groupe évangéliste to kota ba retraite belé. Tout kota ba sosala ba sacrifice et belé ya vie. C'est-à-dire naibina kwa ngate parce que bato ba kota ba kisi au mona lelo bato ba yebi lobi on le kayina persi parce que tant on diable a pesa yo, a tant l'étoile na yo, tant on pesa yo. Yo moni succès là en boto la yaye amemina oyo boto yo tikalika pamba ça dit ngana ibinda kwa ngate na yebinda kwa ngate na yebi kisité na yebi marketing très bien na yebi ni basala comité ka na yebi yango ça dit ngana ngomona lokwa na même na actualité mais non yana likambo boye oyo e oteka ngana ndenge ya bien c'est un jeune oyo atala yo lelo anga pour ça la carrière quoi yo au pc conseil na pesa kisité ba discipline ebele et puis ba discipline ebele et osala eza yango nde ememaka mutu liboso omoni lelo Christian Shoga so bato baomoni bamona loka moi jeune garçon ozomona c'est-à-dire
omona na bana na ngai so moni moto komo kokana milai omoni ba mbona loka moi jeune garçon parce que nana ba discipline na yebi ki cité bande ko na ngai succès eza ki cité vie après c'est eza nango mabete ko ba l'apparence par nini l'apparence est ton non c'est-à-dire vie mbangu eza mabe tant yo monika kenem susu tel kwa komi boye yoke oke simba Simba na ba pe sur un délai mais nzambe ezaka long omoni olala pongi kitoko olamuka pongi kitoko to samelita volala mais au moins toujours nzambe va protéger yo azala no parce que otsaka na première position nesinga nzambe za mentor nanga aza tonganga na za singa c'est-à-dire ngai na tambola selon discipline ya nzambe malgré na mapie nanga na ba mobungi ba bobungi c'est-à-dire na lingala c'est-à-dire mais je connais que Dieu existe voilà mais on dirait les autres qui est tu as sur la première position bon quand on a première position c'est trop dire c'est-à-dire ma bêtise il y a trop de bêtises aux hommes c'est-à-dire théâtre au biso de salaki na théâtre le lot différence c'est aller ouais biso saki qui to répétaka toujours à répétition toujours compte à sacrifice à prière toujours là qui ça présenter dans batou film ya Congo qui est et loko ezaki mabe et loko soko sali yango ozala mabe tala place o meme ozala boy mais lelo eza bongo ya bébé lelo eza matalana ya omoni na ba matalana to ko sanga na biso nyonso to kotala na bêtise ya matalana to tika ba matalana ba sala matalana mais matalana pe musu ba ko na ba succès lelo peut-être ba kombo na bino peso tika problème ezati succès lelo biso sali succès o biso sala ki ezaki succès ya passe eza lelo ya facilité. Les c'est aussi facile. Facile, non? C'est facile. Par rapport à YouTube, par rapport à TikTok. Chaque jour, à la TikTok. Mais tu peux pas remonter là. Au moins, l'autre, il y a une maman guerre datée. TikTok, tu as eu. Il y a aussi la temps à la maman guerre dans un bon chaque jour à foutre. Excusez-moi, autant comme on a. C'est-à-dire, si on a un bon à foutre chaque jour les grandes émissions. Très bien. Le TikTok commence à lire la caméra. Et tout ça, c'est différent. C'est succès à la télévision. Les réseaux sociaux et facilité. Mais succès à la télévision, ça, là, on va s'adapter directement. Les lots, na succès à YouTube, à TikTok, les lots. Qui peut s'adapter. Et ça, on pas mal. Mais, oh, il y a une différence. C'est-à-dire, il faut que tu aies oh, tout ça qui est passé. Faut bien payer bon salango et ça la passe. Cela veut dire passe dans les ali ma répétition. Il y a les répétitions zaté. Il y a des artistes qui sont bobby mais les ba répéter quand très bien. Bon et puis tu es beau, tu es belle, so y a sa pote mi ba la pote ba mona yo. Sacrifice on a ba bien monté. Ba bi ka théâtre ya zane ki to ko tu choko na e ba fo de temps belé. Aye na yo na la ki to ko na e. Mais so telle na qualité artistique azati. Mais président ba te belé na mona ba commentaire ba te belé tindelinga ba toutes nos questions ba bi on se vantera trop au bina kala bo sala la succès mais au tiro ça le mo beauté au batulé ba sala au tiro beta ba sala malunga te au tiro li ko sala le mo beauté que yo référence ya que ça choque yango est-ce que tout se comprend par mal ngai na joie na esplanade ya palais du peuple o mona kao na concert ya deningo ne tous ba invité tous ka bato bazala à l'époque na esplanade ya palais du peuple. Dans la papa, je parlais du peuple, c'est des lignes de album Yaya. Planète de la mobilisation, tout ça qui, la collaboration des lignes, tout ça qui va inviter na si on se doit na succès, bon ça la planète, cela veut dire na joie na stade la planète de parler du peuple. Très bien. C'est ba Evresali. Ba Evresali. Sauf le lot des lignes on a bini si bato bazala. Ba voyez biso que la planète de parler du peuple. La joie na stade Basamba débat. Série à Jacob, il y a CPC, il y a papa, pasteur Nani, il y a Yolo Nani, Asalara Jacob, Combo de Kimingai. Comment on ça dit Combo y après. Très bien. Donc, dans Massamba débat, dans le jour de stade Mbongi, dans Brazzaville, un spectacle plein, tout ça là. Tout ça là. Mais les facilités, les réseaux sociaux, ils sont différents. Oh, le bichon, tout ça là qui. Les bichons, les bouches à l'oreille. Les réseaux sociaux, ça qui tel. Vous savez que la publicité à la télévision, tu vois telle place. Les bateaux, Panzani. Mais tant que moi, Lelo, tu peux par exemple, Herman a mis ça, il y a Bettine Casino de Paris plein. Et puis, si les autres parties de date, si les lopés ont à Marlène plein, il m'a personnellement le Béloni. Non, félicitations. Est-ce qu'il fallait payer pour non, il ne fallait pas Kangaï.
à l'époque toloba ya ezaki ya pasi ya lelo pour ça la moi ça passe ezaki ya pasi ah mais vous avez un succès président il y a pas cité que il y a koloba que il y a rokemba ke il y a pas cité il y a ba sacrifice on répétera chaque jour pour bimisa le meilleur lelo TikTok et y a une facilité mutako tingambra na eloko moko batu pe bako motala chaque jour TikTok ba message na ye akoya présenter pe lelo likamu bo pesa normal biso ça qui y a pas si bango be osala facilité différence yangona bravo les sous la jeune frère na biso Herman na Miss c'est-à-dire aena ma touche moi c'est ma touche d'ailleurs et puis touche d'ailleurs ben TikTok pe mais est-ce que bino vous avez trop local non local c'est trop dire nous a trop local na neni si on te le dit que réseaux sociaux na télévision biso nous a qui différence c'est ça à l'époque de CD ça qui battait comme ça CD au sali tournage après CD Robimelem après 2 mois. Faut pas qu'il va dupliquer en gros ça la affiche après 2 mois. Et ça ndenge lelo théâtre les athées. Aujourd'hui on a lelo ça dans les réseaux sociaux YouTube buka lelo lamba lelo. Et puis notre ça émission là aussi si OK ça maman YouTube mais kalaki au salle émission boye ba ke ko dupliquer en gros ba cotiser en maison ba bongisi ba son ya lelo ça na mari suite. Voilà, avant de continuer tout le bien on peut et le renayo parce qu'il y a eu quelques extraits nayo. Na moyo yembi. Right. Habité inspiration d'abord ko yemba en tant que comédien au côté studio yembi et vous t'es d'abord ouais. Non, inspiration d'abord on a bané de makambo yemba déjà badakala. Chico Pouloulou père son âme il y a kota ba studio to ngena ba point noir na sala pe da ba studio na ngai ba son na ngai pour à l'époque to ngena point noir mo boye jomo ya patron akabilanga ba musicien batatia totala hati siko biso teli ah jo poto mona e photo kota ba studio chiko yembi ngapi na kosi koto ne pesa biso sentiment wana alors so tali musique et aussi na théâtre musique et aussi na théâtre tout na ba tunyo so ba biso ça la recherche musique et aussi na théâtre. Bon, c'est-à-dire, tout le monde a papa ou un musicien, mais ça la film, la vie est belle. Bah Jennifer Ayemba, mais ça la film. Cela veut dire, et ça dans le domaine mokoka. C'est-à-dire, on a demandé à Makamunanga. Et puis, inspiration dans le jeu qui il y a Batista. Goyemba. Et inspiration dans il y a l'eau on a salué. Il y a des sentiments. Inspiration il y a des voix. Nakade c'est bon na yo. Kasi na bo moina. Nini ngana salela kiyo olelo ngana le kaka bango e na kata chaona za bongo da bandia kwa bongo obelengo luna yo papa bolingo nanga sugar e kumisama sanzola ma mais tu as étonné pour le but que inspiration zongo pas Batista et nino ya koyemba te nzembo zongo pas Batista mais tout le monde peut conférer na yo collègue na yo Micho Bozo ou pas les émissions habité au IBA œuvre naie habité comment on analyse on les compare na TV na lobby ndombolo quartier la tebetiango wenge betiango nini boy betiango babiza ba biloko mo bolo ngai Christian na niveau na ko répondre ngote c'est-à-dire ndake iba œuvre mutu ndeni ngai na beti oyo ki musique na ngoki mbonda folklore na tangi na la gisi na mawa mo na mélancolique na lobi na kata nzembo na bi soki moninga lekio ndeko na ngai tika komi maima buka mabolongo sabela nzambe sala effort nzambe pe yo po kozo ko malokola Pablo Kid. Très bien. Oui na conseil. Na yena conseil après na yesiko na musique na nga Christian Show gaye. Bienvenue sur ça qui ay na yena dans sa sentiment. Mais tout ça dans sa sentiment dia bizé yé. Na bité aux preuve. Ou toi yé biso na preuve que ça yé. Mais les qui ont la TV mo ki le. Eh on a bi koleka na eloko na TV ko wele leloko ebeta wapi. Même on a sali siko ebeta wapi. Et je vais le contrat nini. Et zo beta wapi. C'est vrai ça parce que mon onte que bino pe ba vie boya na ba débat boye ba lek ba. Te de singa ida sena débat na mutu. Mutu zo sala débat na yini mutu zo débat na obantia ko bandango. Tia ko silisa yango na rotika na ko lobate rendez-vous na bafle batu ba rejuger qui est le vrai ou abeti ndule. Ozo bona ngana na polémique te la seule on peut pour la polémique te la seule musique dans un sentiment na nga. Plaisir on a dit sentiment
mon sentiment est beau français. C'est-à-dire, c'est que mon tout habite danse c'est en français, sentiment c'est en français. Si on va créer un mot, on a c'est que vraiment. Mais est-ce que vous avez une réaction vis-à-vis naïe personnellement? Vous avez une réaction naïe personnellement à contacter qui déjà toi comme Elio que non et le cause on a pas la TV. Naï naza djou ya musée. Au moins qu'il est bien. Nana djou ya musée. Naza Christian Shoga. Très bien. Yo motuninga to mona go linga marambolata. Ça dit moi je suis na linga nazala. So nzamba sunga na uzana linga na vivre na bourgeoisie. Moni na vanda na bato yo to na bango même vision. Ponga na zara libre. Yo kana expliquer ngai déjà nazali na kin na koma vanda na Istanbul. Na Istanbul kuna to apprendre et belé autre nazanga ki na Kinshasa. Mentalité n'a changé. Puis on va dans un bateau, on a la même vision, même vision na biso qui n'est n'engé moko. On va dans un bateau, on a bassesse, on va dans un bangoté. C'est dans le exemple en général. Bateau on a la bango, so moninga mutu na okanga mané mingi c'est que nous a quelque chose pas naïe. Cela veut dire ceux mutu za na bassesse, on a mentalité, on a manque en cheat. On va dans un mutu bangoté. Parce que tu vois dans la vie, pour te battre un implice. Oh, Jonathan Zangi, oh, Jonathan Daouya Zangi, Diego le Mignon, Abaki Selaï. Oh, Diego le Mignon Zangi, le Ketchupanda, Abaki Selaï. Oh, Christian Shoga Zangi, Baptiste Nzuki, Abaki Selaï. Oh, Baptiste Nzuki Zangi, Douche Kapanga, Hero News. Bobali ya Solange Ngonga abaki cela ça veut dire exact to baki ça c'est-à-dire to fana na relation te ko to zala na ba fertilité et puis to betara ba masolo ba fufu na mama desu to betara ba masolo mo bo eza la sensité tu vois et puis ngai naza massa ya bato mususu naza pe vieille ya bato mususu naza pe petit ya bato mususu mais c'est Michaud aza massa na d'abord la métier n'a pas d'âge. C'est frère, il y a théâtre, ça la théâtre, collègue, il y a théâtre. C'est tout. Là, le problème, il y a ceux qui ont les émissions. Si les logos mogobo, ils ont bêta wapi. Na yibi est vrai, nini. Oh, on a la voix na yiba. Mais dans la vision d'ango, qui a qui n'a musika, yo vu pour yo très haut. On a yoki yanga question choga, na yoki no ya batute. Joie, yo sa mo pas sango. Vana na bafle. Ou bien aujourd'hui, ndoule, ou tseli ba téléspectateur boloba. L'originalité, c'est où? Très bien. Quand on a raté la télévision, pour battre ça, on est là, on l'a on a la télévision pour battre ça, œuvre, on est ni. Mais on va retenir Nini qui est, ils allaient bientôt sortir. Sorti Nangola, c'est ça la clip. Très bien. Nangola, on fout un billet, on est Nangola, pour que ça la clip, parce que vision dans la monde, il faut ça, on a plage, mais plage, on fait ça dans Ilia. Il y a un ça dans la carte, il y a un canot rapide, on est dépassé. Si, on a un partenaire. Très bien. Baboto qui m'a dit, ma boss Pablo Kini, on a un partenaire. Ma fille n'a pas aimé ce qu'on fait. On a un partenaire. Quand les bébés, je sens une qui m'a zali. On va dire que Christian Shoga vient, tous derrière yo, au petit maman et l'autre, au sala la clip, au biso au sala pour la clip. Est-ce que vous avez une vision peu tu carrément aligné où il y a la musique? Non, on a combiné les deux. Parce que tu es dans la Kenya une fois, toi tu es dans Kenya, tu es une soyalité. C'est-à-dire que tu pas si pour te la communauté à la Kenya. Parce que c'est ça qui est la lingala. Très bien. Tu dois limiter la communauté d'Abisso. Et le coup d'Abisso, tout ça la comédie musicale. Le quoi Christian Shogaye, moi, batterie, banini, batu babina, na compte, bayoga théâtre, mais babina. Alors pourquoi pas na roko na lignée wana, moi son wana et panzana ka lobi pe na roko ne production hôtel, na ko bandana spectacle na succès bango na spectacle aduli. Très bien. Moi la vision nga za yango wana. Ça dit na bazambi na banini ba théâtre na monsieur comment théâtre musique nanga. Il fait comment quand même? Est-ce que les lots batu bako lo bapé que ça chose za pe na ba vision ya ko rester dans la grande salle, neti ba Zénith, ba Maribel, neti ba salle morbe aux européens pour le logo international, le logo résident pays na tir. C'est cause à l'international, le lobby te gefo na prester dans ba salle minene. To tira la mona ba Jackie chanter ba prester dans ba salle minene. Est-ce que vous comprenez? Cela veut dire exemple Moutoulion c'était ce mona vanda ba faut ça la spectacle. Il faut ça acteur cause à la gare acteur comédien, il faut au spectacle dans la salle.
po epesa meni bango baza bato ba one man show bango ba osala na bango biso to za biso ba invité total bango mais ngape na za nyama na one man show ya grave te mais na go ya pe na spectacle pe na prester les fils kata 10 minutes ba to ba besi ba boko ba sepeli po na sala ngo voilà. Mettons mon ses collègues non tout le monde affiche on va tirer biso ya Ansi Luzolo. Félicitations Ansi Luzolo. Tu es sincère naie. Nazara vrai, ngana vrai, ngana faute. Très bien. Avant na pena bato ba vrai. Très bien. Avant na ba sincérité, na ba bourrité, o batanga chikité. O moni ko vana na bato batanga chikité. Bon nous allons avoir des problèmes. Mais mutu atanga chika on a savoir vivre parce que ayebi on a na bandenge moko boy. O moni c'est Ans à 8 ans. Et on s'est préparé. Ok, na mikili à 8 ans on s'est préparé parce que pendant l'action de l'Albosso on s'est préparé à l'équipe na TV5 Monde. Très bien. O ba grand et belé ba na théâtre ya Congo ba tikala ko lekati. O to benga ba étudiant ba to ba tangi chiki ko lega biso misusu ba tikala ko lekati pour ba présenter théâtre na biso Congo. Mais on sa l'équipe na TV5 Monde et puis à lobby français. Ba taliango. Tout le monde avait été lié maboko. Très bien. Mais peut-être ce qu'on comprend ça dit c'est à féliciter. Non, ça la tendance à aigri, na banobo ya muninga, o bato ba mona ya kitoko ngana banobo ya na télévision, c'est que ça na na muto na mutema mabe. Zo ba ça en piaka, il fallait pas c'est pas les moments. C'est pas les moments d'attaquer des personnes bailler l'essentiel à oser parce que yom tout ça c'est les moments qui est qu'à oser. Bon, na moni ba recruter bato. Ba benga bato. Neli bato ba mema babe ba kata pe ba okene je crois le 27 producteur na bango wana pona ni na begi pe bato ba bona bala succès te ba ya jouer cela veut dire bozate mais vous avez contacté par Ans contacté non nga na Istanbul na ye et puis azali na ba kadaki na programme na ye pas na programme na ye voilà voilà mais tout le monde personne mema bato tout le monde c'est l'information ils ont confirmé que mais fallait maman battre belé moi ba commander belé ba bazu visa je crois déjà lelo ba longa ba koma lobi na tongo ah bon informé ba fanatique nyonso o balinga ba artiste na bango o ba penser wana o ba yebi surprise bona tanga ba kombo ezaki lobi le 13 na Maribel c'est demain le 13 na Maribel boye belé porte se fungani bo yeba banani ba yena bana ba yete ça dit belé bazu de ba visa na bango parce que Asmikana na nyonso askotisa ki Gabriel azui akei il a commis déjà na Paris akomi bagina nzela mona le yanda na pesa ngombo te mais comme si ba te belé comme ya Gabi na le yanda ya ndi makamni silika ki ane ya Gabi critique ka ndé c'est la famille omoni ka bato akala bazana batakala bazana bondeko boko boye omoni batakala bana bondeko boko na amour problème ko za la me boye baneni ba maîtriser c'est ça la famille. Batakala, batasika, différence. Il y a un lobité. On monte que la qui c'est que pas il a problème, mais problème on peut ça qui peut être mutabomela mutu mutu. Il va y avoir critiquer il bala nae, abali la ménopause. Non. Voilà, n'habiter dans quelle émission là. Je ne pense pas Gabriel à cause ça les locaux à Bongo. Aux hommes on a qu'à dans il abali la ménopause. Tout le monde il est à ça quoi apparaître toujours jeune. Ça mon colo bien sûr, mais ça na 60 ans. Après na 50 va débat au kanisa. Voilà. Moi ça racola rapide mobali atika laka qu'est-ce qu'il y a pour Gabi ça qui peut inviter le mariage là peut-être Gabi mais on appelle ça invité tête on appelle ça invité tête aza pire mutu na ngamba appelle ça invité tête ayebi que ça show galem sur la personne invitation bona aza na etaki na mataki ayebi que la bouja na ngai on a bebi cette invitation dans pour na bisenge dans bouger so pe mutu obala comme trop pris na makambu très bien ako izala rate la idée à batu nyonso non c'est normal. Mais c'est une belle image comme on allait na Gabi ba memi afirma ko ba sololi participer moi batanga classe bazara bongo très bien batanga classe ba bongo so vandi kana école primaire ba musu batangi chikité à côté de l'école primaire maternelle primaire première primaire deuxième primaire à yibibi ka batu chilo la ki ma classe Bazali. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles internautes, nous allons présenter Christian Shoga. Alors, bah, tellement bien, tout ça, là, vraiment, analyse, vraiment, félicitations à Hans, c'est-à-dire, le 13. Lobby les 13 dans Maribel, c'est-à-dire, communauté Nabiso, na poko awa to ebite banali o batakala bara na succès bara na succès son succès omoni yana ya choko ya moi na choko ya climatiseur emelaka
et belaka choko ya moi na clé choko ya climatiseur o emelaka ba collagène eza différent mais nous c'est ça choko au bout na po ya muto et pour le bébé mais à moi on va dire oh moro mangue tela moro Ozobona, cela veut dire différence c'est ça. Très bien. Cela veut dire bato kalabaza choko ya collagène ou choko ya climatiseur. Mais batakala pe bozo mais la comité soki na lobi ke biso batakala to beta tolo pour la génération na biso mais le lobi te fona nier génération ça lelo non ba Jérémy Chaban le tenant ba petit nangai ba Cardozo Mille Esprit ba Barcelone ba Illustar Belvina c'est autre chose à l'époque ni Belvina sila batakala to batasila c'est sila mutakala sila bandi lelo sila mukuli na théâtre tu vas voler quand même so te beaucoup aller prendre les concerts là so bezo go au théâtre très bien bon belle vie obi non ça génération dans cette génération na go situer génération n'était parce que na fréquenté mingité na ndenga bien na bien tout le monde a bono monde là je te jure na lo baté pour na rancune ou pour na polémique non je te jure na yebi ta bana théâtre té na yebi na ngate ouais na denga mabete to sauter dans ce page t'as un ande kamusinga té na yebi té na vérité je mais si la no fréquenté mingi oh mais tout ça ba voyage ba Afrique ici ba maman ba voyage obi ba réalité ah non la vie faut ah théâtre on belé oboni amour to zali na théâtre so bana ba bimisi théâtre ça c'est ba vandi ba yebi belo bon ba to ba ya na division na théâtre ba doit yeye nango bango ba vandi mais e ba lukela bango un jour ba tola ba sala makamona bango pe ba trahir bango ba tika la même souyo to yaki na division bo tika so yeye bo se retrouver yo moko on se retrouver yo moneni o moneni mulumumba la ka kati sa maya kima atali mwasi bo attention on a récupéré mwasi o même mwasi la tika la ka yemo nde ba misuba o tika la parce que ça retour le monde batté ba okindi mais le temps on ndegono si là bazo lapider na théâtre bazo bimisi mabele na théâtre et Jonathan bazo la c'est le yende mutu azama be sila baba président faut tout dans yo pour tout non parce que on va porter parole et président il a porte parole il faut tout le belango président tous les cannabis sont vite fait mais ça juste question vu que batu ba ozela biso pas tu n'as pas sur mbote belé ce qu'on a né lelo tant obi mara moke ozongi tant bozaka ba si bono voyager mais le comment ndeko no wana lelo bazo bimisi mabe lelo na ndako place à outi bazo bimisi ka mabe relation na place à outi ça sous bien té c'est la bénédiction qui enrichit c'est la bénédiction réponse sanga moi c'est la bénédiction ni ko ba na TV non c'est ma sœur ayebi to solo na chombo na ko ba na TV ta kina lo banende sinini c'est ma sœur to c'est pour na miso ila papa de moi obi ma modire bona azana état d'esprit ana état d'esprit avant na banoko ebele avant na baya ebele azana état d'esprit et puis azana moi na quartier na bango cita c'est la place quartier c'est état d'esprit au monde il y a un état d'esprit non solo aide na onde il est kinana vous savez est-ce que le papa mon modire na théâtre ata mukolo maroti ntoke modire na théâtre na yaki théâtre oui mususu ako modire koloba mabe sur la carnet singai yana batu mususu o ngana bimisa bango na format bango na pesa bango carrière bania na droit o loba likolo nzambe o loba o tala likolo ekoma so muto niye yo daki étoile na yem te briller je l'attends soki muto niye nga o ba valeur na ngai te ay muto abimisi nga comme si anniversaire na ye nako loba ekoma po nzambe parce que ngam na pesi corps âme esprit na jeu esprit na nga na la kilatisie mais misusu ezali jalousie pe ezalaka ah le acteur wa go matabo il fallait ya nyoso na makolo na nga aya na toujours na makolo na ngai acteur pa be na koli déjà nga pe fona sala makambo na ngai d'ailleurs toujours na makolo na yo ko loba sala mabe ko mi mabe on a appelé ça exemple en général non tout ni nga pe so ba ko mo dire c'est moi na pas ko ya pe no c'était pas papa ya nyoso ya ko ya pe nyoso te faut ça la vie na aussi c'est un exemple na bali moi si
na bali mwasi chaque jour mwasi na ngati ka ndauda na papa akina chaque jour papa maman ba chaque jour atika ndauda na papa maman ba on seka lingi libala o bana o bazo reconnaître papa bazo bien ba ba tournage ba ça ni eza lorote eza gara reconnaître papa na ye te ngai te na lobi na tangi exemple ngai makambo na etali ngai te yanda kuna biso a groupe évangéliste te yanda kwa ba voisin maintenant ba voisin pe so mabeza pe c'est moi idée so nda kwa ba voisin to biso to vandi na biso to ki bato ba oswana to tout ala nini eleka mais pourquoi bana baba bona maman ba oswana biso to zara to tala ba observateur na ko ndeza ka boye oh ndeko on ezaka boye to ibaka te baka boye bon mama de boye mais ndako eza ndeko ba intellectuel oh ezalaka de boye biso to kobotala na biso baka eza biso te eza faute ya ndako wana moto ebimisi ba secret libanda soso ndako esoni ezala seke ba parents ndi ba parents c'est-à-dire ba parents o ba éduquer bana na bango ko swana ko bunda ezalaka nango mais parents so lobi botelema na et puis nous sommes tous les bana bino nyonso boba na ngai eloko bo sala sala yango lisusu a mwana ngai talungu mwana nga mwana fwa yoka parent yoka mbala mo mais so parent tika bana babunda ka basani c'est pareil moi et les pourquoi tika so parents ba privilégié na ye mais c'est on a faux parents netinga boti bana ngana mwana tindika kai non bango nyonso fo batanga école moko bako matala taxi moko bazoki bango nyonso ndako baolia fufu moko bo mwana yo koli o moni ke na ni mkolo o reconnaître sous papa ti za mabe so mwana mona koli a reconnaître sous papa ti c'est papa faut en avoir ba reconnaître ye mo bolo ba est-ce que mwana ngo bo mona déjà ye moko leki na télévision lobi ka reconnaître papa ti to ba bato ba finga papa ye na mwana bazala bien on a lobi biso to la da bato ba finga te to la na mwana wana so ye mwa lobi mabe nié papa na ye voilà c'est ça c'est-à-dire le gars mwana loba te c'est que c'est faux sur faux très bien. Omoni, cela veut dire que para nyonso il faut linga bana nyonso ndenge moko. Ko linga jamais ne singa bona boti bana nanga na linga mwana oyo na adopter mingi ko lega bana na boti. Non. Makolo bakena bana nyonso mwana za riche yo. Makolo bakena bana nyonso na boti mwana za riche yo. To mwana wa sa fierté nanga yo. Mais pourquoi pas moko na ndenge ya ba parents na bibino bana nanga nyonso na tangisi bino ndenge moko. Tala ndeko na bino oyo ataki makamune sérieux très bien yango très bien a commis place à Zali dans le bateke bolonga bien aleki bino non très bien non bébé ça esprit ya bana nanga okota division na bana nanga très bien ozomona laisse le longa na boti comment je peux dire la polygamie ça dit bana nanga wana nyonso na bango il faut un jour souci dans ça faudra sangisa bango ataba ko manda ko mote mais baza na bolingo mo basali groupe na bango basolo la ka basala na rassembler bana na ngai souci na ngai za yango wana ça dit na ko rejeter jamais bana na ba le gars o da za na Kinshasa na za na mingi ba o ba da Europe kuna na kipe binote do fo bango nyonso baza bana na nga non ba o il roza Kinshasa longwa ba o ba na poto ba lekio non jamais na ko salango il faudra sangisa bana nga ba dans un bon père. En ce sens-là. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs, fidèles internautes de Bola Nabisola, merci ma. Donc Nabisola na suka émission. Mais le président, est-ce que batko mona que nitu artiste Nabisola quoi Theresia, collègue nomo boye a fini mukala. Pourquoi traitons de on a lobby parler qu'il faut pas respecter Mikolo. Très bien. Mukolo to lo ba to ba bantu. Mukolo azara jamais na tort. Et puis mukolo ba pesa remarque na télévision. Mukolo bayaka ba solo lina mukolo. Et puis bituma pe mikolo kokota na otie. Mukolo bande ko na mi bale ba obuna na kote la moko na ko banga moko te donc. Fona kabola na zala na katikati. Et puis so na yebi na raison na tort. Parce que makabo to mona lelo na télévision na biso batu musu ba ya la rage. Pour ni avandi be na age na ye batu mo ba oleka na ba finga ye koko elonge koya yo po ko me wana ndimula tuna mama na pourquoi yo po muno ya mula yo po ko ba na age wana parce que to soira vidéo oh yo le ba ma bia buto to tseli yo kasi so yo komi bi comité ça dit il faut totalaka lobby faut totalaka lobby mais pour ça baba ko ba minga ben jir na ben silt eza dango synonyme ya succès te. C'est synonyme de succès. Koya kolega na télévision non nga na sali boye.
Et ça, synonyme à succès. On peut faire vidéo, non, mais vidéo, non, moi, balou, kelio. Très bien. On comprend pourquoi on a ça là, Tiango. On a besoin. Tout le monde a bino souffert dans Moussala, mais tu me souviens, l'élo, comme au don, on a parce que c'est comme facile. Et dans le Bible, même quand on va tourner na YouTube, TikTok, on y se va donner. Et ça va coller chaîne, va donner. Ah. Ouais. Ah. Yebisanga yi mukolo chaîne moko asala na YouTube, so dia za na kare batonyo so ba travailler pas na someli ba mituka nani. Rendement yango ibakotisaka eza combien? Mais ba peso lumière yo moko le est-ce que ba pesa mo nabi buta pesa lumière eza nzabe mutu te buta pesa mutu lumière faut ça na étoile na yo. Très bien. Ngana ya groupe évangile c'est premier film déjà il s'est peli ça batu na côté deuxième film e mabe cela veut dire que non étoile na nga des occasions fungwama. Très bien. Oh mon, c'est-à-dire bandeko nde baza ba YouTube d'abord ba s'enrichir bango moko personnel. YouTube est foutu et pas foutu battu parce qu'il y a quelque chose là. Et ça business. Voilà. Voilà, merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes arrivés vraiment à la fin de cette émission. Merci, président. On a fait un souk. On a invité Batba retenir Némi. Bientôt l'Angola pour la clip. Bientôt là, bandeko Angola. Laetitia Mbungu na Matadi. Laetitia Mbungu na Matadi. Namoni na les pépinières wana. Voilà. C'est-à-dire dans les pépinières wana na pesi mbote bandeko nyonso ko bana na boss tina c les boss cherry dans les pépinières wana na Matadi chaudron na Matadi wana namoni bato nanga tout ya le chaudron namoni Laetitia Mbungu namoni rouge maître rouge na biloko wana na Matadi wana namoni subadani namoni bato tout ya Matadi oyo tozalaka na ba dodika zadi tozalaka na batebele wana na Matadi wana oyo tozalaka tout le temps c'est-à-dire honorable Lydie Akei tozalaka na bango c'est-à-dire na Matadi Christian Shoga tozala wana tozala na ba Batista ba Gino la tozala wana na Matadi wana ba viokele tozala na Matadi wana après wana to memani toke Luanda c'est-à-dire Matadi tozoya et puis na dans ce sentiment de Matadi pour nous bêta déjà c'est-à-dire non ça m'a foutu hein non ils ont bêta ça m'a foutu après ça ça sentiment na ngai doule na ngai soka na tiango ba mutodinga nga mota ko lobi to okoninga na kaka po ezali na mafuta likolo nzambe ya tela on liboko nzamba ya Ernest Mungu atela ngo lobaga sopi mafuta batika ko za ba ingri et bato bazala nde batika kozala baigri obanga na yo te sala makambo no mpe moto asala makambo na ye opikani na bona oyo otanga nanga komba butu te ya télévision na otanga makambo na nga Christian Shoga oyo oleki na tv otanga epuis mpona ozwaza obenge Shoga otanga kombo butu te baoboya batanga kombo na cela veut dire bolakisa bopesanga nde grandeur Shoga aza grand aza icône ya jeunesse so nzembo bazala na YouTube nanu na fungoli la clip ici là non c'est la clip ici là et puis on a ba dasko ba challenge lango et puis voilà le tilobi na aussi ça siko studio ni on siko très bien non si ça parce que na ba ngene pe na ba kisape ba banga ba Sephora Bialuse oboni Sephora Bialuse ba kota makambo ngo cela veut dire na ba kisa bois ba quelques dédicaces pour ça bien ça dit ba solengo nga ba kota ba douce kapanga ba kota ça dire pour na sisa le que tu peux pas d'accord ça kota c'est ça le que tu pas d'accord mais Diego les minutes c'est là prochaine ah c'est ça tu vas pas le guitro les amis si Jonathan Dayope ouais a luka pe akota mubala bon si na yo to bala pe ah Jonathan Bali ah Jonathan la takani mo 39 ya Bali c'est ba question Jonathan la moi c'est ko gana ngo voilà président se va faire la fin la tirer le caméra 2 minutes puis un message de la fin message de la fin zali mutu na mutu asala makambo na ye très bien pour Monica la grandeur asala makambo na ye on a succès soit telo na you dans la chaîne na ye faut mettre maman ba millions de vues mais soit mettre à 30 vues c'est on a succès vraiment pas normal kaka et ce que c'est qui est ah on a dû à musée mokili mabe hein ah dû à musée voilà deux trois personnes batali ah dû à musée ça makamunda ça makamuna ye très bien namoni Igor 2 minutes bambote na yo nani susu bataka ebele fiso kwa madio motema Olga da Costa motema Olga da Costa
petit nanga Ramsin Zazi bambote na yo Herman Kasongo HK Azanakin bambote na yo bambote na butu nanga susu era Ramses on a pris mutu nanga tozaki zaki na ye to solo la ke belé era Ramses bambote na belé Karine Mokonzi la baronne bambote na yo batu tout Aripe banga na ya Karine Mokonzi zaki oh là ça sentiment otaka na bandi na mawa na ye pena na sakanisi bolingo na yo katina bo moinanga nininga na salela kiyo olelanga na lekaka bango ye ya Polystar obelengo luna yo papa pe bolingo nanga na yo e kumisama yone papa nanga e ozongi sivia c'est-à-dire na ina mbawa mona bi sika ko yima soki muninga leki yo next ans le lobe ta la maribel là so na sala major na yima poani toi les amtia mabe na yima poani il faut encourager ba mona tu ngana ba aiza fo ya simba te tala niveau ya Kindoki. Voilà, merci beaucoup président. Merci d'être passé dans Mozindo, na Congo Liziba Télévision. Merci d'avoir sur Talibiso. C'était président vraiment à l'humain sur répondre à ma question. C'est tout, restez branchés bientôt là dans sa santé Bima au Aroya pour la dans sa santé. Dans sa santé. Pas chez dans sa santé. Pas wewa dans sa santé. Ba kobenga yo. Ki ba mwana. Cela veut dire nana message doit passer. Ça dit obi na sentiment tant yo bona sentiment kangi yo OK c'est la sentiment na ninga mabe OK ke baba ko kanga yo oya ko vimba libomu mwana OK sikabi ça dit ezana message sur le sentiment mabe ko filmer ko na sentiment te ete yinga na osala zembo moko we ya bikok ngako za bilo bikok te ngako za la shop mutoye magenda ngana yembi très bien au moment ça dit bon balancer casse où est le vrai où est le vrai qui est le vrai dans son texte compositeur dans ce sentiment c'est Batista Zwiki ngane na yibi on pas Batista so so buta olanda nga pona na auteur compositeur mais loko na ye mais ya pesi idée à lobby ya roloba mais abet sango na musique té très bien mais ngana yika na loko na ye on a Batista Zwiki dans ce sentiment dans ce sentiment mais on a dansé voilà comme petit to na ngola na boyeba ba ina voilà penza parce que bon so mutula mutoke abina danse na ye abina na ndenge na ye dans ce sentiment voilà nous sommes arrivés à la fin to kuta limbalo ko ya apesi Kenzo artiste mbote okati la Jonathan Kenzo artiste mbote apesi batutu Samata Mushi batutu o balinga kesa shoga le 20 nazana Luanda je sens vu qui tozana Luanda na ba nyonso ba Barcelone ba New Arena et pas ya DJ Champagne to rozala wana pona dans ce sentiment parce que ba osalela ngai pas ya Christian Minerva osangisa bato babenga onini osala soirée moko uniquement pour na danse sentiment ya wana ke na Angola nango tindi na bino ba image bo mona ke danse sentiment différence ezali so na longo na kesu Lubumbashi pa ya bakasusula kilijo na ke komona ba patrouille baraka danse sentiment so na longo na ke mongo na ngai na bato na ngai nazaka na bango nde na okendela nga naza localité naza localité na diaspora très bien navanda na hôtel major na befi ya 2 mois et demi